azolo ba mabe akoba Bible écoute bi wazo sama mabe akoba na mabe yo pekisa mutu wana yo bota ye mutu mususu aza liloba na oloba fo aloba ngo soka alobi ona note ezaka na kati esimba te fo ebima donc azoloba mabe akoba na oloba mabe parce que mutu azoloba seka za na preuve et puis olobela onka na réseau crise ya ndenge nini oyo mema maman mutu na liwa mutu a consommer même pas mariage a consommer en te déjà yena dola basi ba umeli ya teke ba bato lelo basi basali ba plus de 8 ans bazala déjà donc esengaki nango bazala makangu sans problème mais mokolo ka bazwi décision ya kobalana nde diable ya otia misisala eza na oka liwa mais eza liwa moko oyo eye na temps moko boye ya pasi mwasi ya dola akufi alors nabukana ete nazwi moto nazali na kinkole nazwi moto ya mbangu nde nayokóma na Saint Gabriel wana na lemba terminus nde naomona déjà balongoli déjà corps nakuta mwa bitumba mpe ezali wana donc trouble ezali ya mal nakoba biloko mosusu ebukani wana donc nazwi information banani basécurité wana nde bakomi koexplike nga ndenge nini événement ezalelaki nde bayaki na corps nayebike mokili ekoloba ebele mais toutefois makambo tu eza na maboko ya Nzambe donc nayebike baofinga déjà biso baartiste bazoloba déjà n'importe quoi bakoki koloba mais toza bainnocent donc innocence na biso eza na maboko ya Nzambe moto ayebi yango ke toza bainnocent nani yango azalaki ntango Dola Star abetaki mwasi akobetela mpe na problème nini akobetela mwasi asalaki nini mpo Dola Star abetaki non abeta mwasi abuka mwasi loboko abuka mwasi kingo asala batutu balobaka bongo ok eza mensonge batika biloko wana et réellement ezalaki soki moto adaye omonaki baleson ndimo eyaka yari mpa bato asali bo comprendre mais ezokamwisanga kaka mpo nga na Nzambe te mpona lobake liwa ofala ezala to ezala te mais nakoki koloba mpe ezala te parce que na Bible mpe eza moto abaleka motu na mire Nzambe abakisi 15 ans eza liwa moko ezokamwisa kaka parce que ndenge olobela yango eza te bon balobika oyo bango bakoloba so moto akufi makambo balobaka balobika nde bakoloba famille ya mwasi batomboki famille ya mobali mpe fo batomboka ti bino kaka te botomboka po biso tobali na bango baye bitumba bazokisi bato basali oyo bakosala na babutu wana biso totamboli su butu mpona kokende bakimi na ebembe tozela ngo na Saint Joseph baye te tu mosusu bapembeni baotiaka bamessage moyo ozalaka oyo esengeli balobaka mpo batambwisa liwa moto wana ezala ndenge mabe comprendre d'autre part ta bazolo babongo baobomela mpe monenga carrière ozomona orke na minute oyo moto aza na souci moyo ya kosakana te nde aza bongo ozo comprendre dola otambola donc ozolanda biso moto okangakanga po azondima teke momina koyoda ye comprendre naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yesu salilanga yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Tomba mana yo Yesu. Kumbamba. Tirobo. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na temoye sangalo.
nga mpe na tato na bonzambe na yo biso ya bato yoka bosenga na nga nzambaka basa ye yoka shije na nga ye nzamba lola ye na ye na bapasi na nga libosa bonzambe na yo na ye na kozanga na nga libosa bonzambe na yo salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso undela nga yeso undela nga yeso yeso undela nga yeso yeso undela nga yo Mama, love is crazy, love is for me. Shalom bana Ozana kombo na nga Sir Gladys na eko pesa témoignage na nga na oyo nzambe ya Ozana asalelinga bande konanga na bande koteka na wenze biloko na nga e bande koteka mate lorsque baninga baza peni na nga bazoteka kasinga na banda koteka te bande konanga na moni yango oyo eza malchance na ke kolukela ngo délivrance na kene kotambola pa basala nzambe na ke pa ba prophète ba pasteur bande ko babande ko senga nga ka se bambongo kasi na sila ki kozwa délivrance te lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisinga na délivrance bande kolanga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka pona mbongo wana bande ko lolingi na nga ekoteka échangeaki na ke kosomba biloko na nga pour la première jour na sombi biloko na ye na ngona teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alsimbikisi na ebisi bango na simbikisi te kasi na leki kokutana kaka na nzambe ya solo nzambe ya Ozana esili wana te bandeko na nga nazalaki mwasi ya mikakatano mpona koluka bavisa partout nake na Allemagne nake na France nasilaki kozwa bavisa te na bande kozwa kaka toujours barefi kasi papa tango alekiselinga ngo délivrance yayebisinga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade otala soki nzambe akorépondre yo te bandeko nakie kokotisa passeport na nga na ye na moni nazwi visa nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka oyo nazalaki na koti na kati na mboka oyo esika naza yango na ekokumisa mone na nzambe na kati ya Ozana bokozwa ba délivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai Mama Vitali na Paris na lignaki na partager na bino témoignage na ngai concernant musala na banda ko sala isika moko boye banda ko correspondre na ba étude na ngate mais nazalaki na choix te et na banda ko mona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba isika ebele mais banda ko pesa kaka ba refus na ba refus tant na kotani na prophète Moïse na leki na délivrance makamona nga efongwami na moni penza loboko nzambe esali lelo nazolo ba boye na koma responsable donc na lingaki na remercier nzambe moko na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya Ozana pour na enseignement na suivi bapesa biso chaque jour na lobaki déjà ba oyo bazoko luka délivrance il faut bolongola ba posa ya biloko nyonso tu ya mokili botia kaka nzambe liboso bokomona bokoumela te makambo na bino kofungwa ba pe na lobi lisusu ba oyo batambola partout koluka ba délivrance oyo esimba te awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto. Voilà, merci à tous et à toutes, mesdames et messieurs, très chers amis téléspectateurs. Comme vous le savez, le monde artistique est endeuillé. Donc, Moko Abisso, l'artiste humoriste de la star, Oya Balaki récemment, a eu perdre sa chère épouse, Maman Frida. Je crois que bah image, bah photo est circulée à travers les réseaux sociaux. Nous partageons la douleur avec sa famille biologique. Et nous présentons aussi nos sincères condoléances à la famille éprouvée. Donc, à tout ça, Maman Kalunga, Oazali marraine, il y a mariage de la star. Alors, les Kambo et le rôle à Kake, to éviter. Maman Frida a koufi na ba circonstance nini, a belaki nini. Je crois que Maman Kalunga Oazali marraine à Bango, Oazali Maman Pelokola.
Moboti nda komeka mpe kotalisa biso makambo ekomaki hier soir par rapport à décès ya ndeko Frida. Maman Kalunga, d'abord avant tout nos sincères condoléances et plutôt pesio mbote Maman Kalunga. Merci. Mon kiliba au talabiso étant que marraine au yonde bo parrainé bango na libala et moi no bosimbi beaucoup miti na souka libala te parce que ba mona ki coutumier na civil je crois que la religieux mais ndeko moi si asili kotika biso likambo zaki ndeni Maman Kalunga. Non, to comme petit na religieux des zaki samedi parce que tu bandaki na civil coutumier, donc coutumier c'est ça, d'autres c'est salamaki. Tu na civil na Gombe, tu na coutumier awa na Makala. Après tu na religieux na Limete. Ndesco banda religieux salami samedi le 27, lobby zaki le 2, nde lobby atika kibiso. Donc c'est là déjà 6 jours. Banda à Bali, mais à Beli pété parce que le bezaki vendredi, mardi to zaki na bango, mardi to zaki na bango to solo li maladie te l'autre, lobi pe na ton ba na mobile na, surtout ki na rendez-vous na bango jeudi, na pourquoi mais ba ya quitté, na to bandozi la bango jusqu'au vendredi ya lobi, na pourquoi, nde nga kuti na zaki te na tournage. Tournage on a zaki na nga monté na ina décor. Toi no tourner moi spot momo. Mo boye. Na mon ka téléphone nga a réseau que comme il passe bonde. Zo ande pa mo ba benga nga tuninga ozawa pinga bi na tozolongwa ma campagne poto ke na ville kosisa tournage tozana. Atuninga boana na nga bitwana décor. Ay passé nga décor. Na passé pe décor ndazui azui ba ay si décor à lobby kota na paramètre désactiver ba application ma joli po bosi sana mena musana mena yo comme si nda expliquer décor ma mnyos. Sotango mamnyos tanto silisi nga kumuluka muli mutu mwa benga bina mambo na omona na Facebook eza ya solo nga na bi mamni o amwasa dola nga baseni o batu baolo ba il paraît akufinga bien kande baolo ba il paraît za fake news eza version vraie te mais ekotinga quand même na bina banda o vérifier na bengi pai nga pai position abi ça va ah abi c'est que eloko eza yango te mais namoni bapel manke namoni mobikisi namoni mo batebele be babenga na bengi mobikisi de comme tayaki pembe na nga loba na nga mobisa na braza na Pierrot aoyamba te na bengi pe na WhatsApp ezoleka pe te bon na likanisi te ke WhatsApp na nga eza déjà déconnecté abi bon non benga siko nani na benga no dauphin tant on a aux options benga dauphin nazo meka pe na WhatsApp eleka te si de kopesa na téléphone na bien mère na ba mega isilaki ngabi et puis téléphone on peut ezoleka pe te po au monde na charger on zo charger te ngabi ah na si mwana na mususu azaki pemene ayo ko pesa nga yo nzoka de coaching batu nyoso to tourner place on ba yeba na ba et bo pesa nga téléphone nga mukie wan lo kwekanga te pesa nga ni mo do fa pesa nga to na bing no gimbamo do fa zoli nde na yo komona ke ezaki réalité ezaki likambo yaki ya solo donc maladie te eloko te natuni ye nini oyo asali crise ya ndenge nini oyo omemama mo mutu na liwa mutu akonsome même pas mariage akonsome yango te deja ye na dola basi baumeli ya teke baya bato ya lelo basi basali plus de 8 ans bazalaka déjà donc esengaki nango bazala makangu sans problème
mais mokolo ka bazwi décision ya kobalana nde diable aye otia misisa na ye donc nzambe azwa moto atikala libanga ati. Maman, ça c'est bien dit. Bazalaki déjà plus de 8 ans. Babotaki pe déjà? Baboti te. Baza ozela moko bakobalana nde babandi kobota. Baboti te. C'est vrai, ça fait mal. Mais oui, que biso ça ba célébrité. Tant on les kamaboy komaka, il y a toujours beaucoup de spéculations. De les ont dit, tout bazo pour imaginer. Et bamsou ba lobby que eza ba biloko famille, mususu ba lobby ezalaki pama kinchudi boyo zaki na kati ya libala wana zaki na parrainage makambo wana. Est-ce que oyoka ki masola ki chudi betamaki tanga ba versement d'autres ou consort ozana idée wana na oka imambo wana te na ye oka kengo ata mo te na oka ete na yebi kutu te ke oki chudi ezali na yebi te. Alors oza pe moto sambela mama kalonga na yebi te ozo définir liwa o ndenge sana oka liwa meza liwa moko oye na temps moko boye ya pasi omoni mpona nga na oloba te ke aye bandoki basali boye mais ezokamwisa nga kaka mpo nga na nzambe te mpona aloba ke liwa ofala ezala to ezala te mais nakoki koloba mpe ezala te parce que na bible mpe eza na moto abaleka motu na mire nzambe abakisi 15 ans eza liwa moko ezokamwisa kaka parce que ndenge olobela yango eza te lekeli bino ndenge nga na omona te ata explication na opesa bino explication ka oyo nga nayebi sur clair yango. Maman Jolie, pardon, na zama maloba moke yo ozalaki wana osolaka mpe très bien déjà na Dolastar. Est-ce que depuis ndeko mwasi ake atiki biso est-ce que ozwi ntango kosola na Dolastar aexplike o nini par rapport ya liwa ya Dolastar aexplike ngai parce que lobi ntango na ye tobandi kobengana toza na Saint Gabriel ngai nani divine pardon décor divine mwasa décor aza ndeko adola oui bayebisi ngai voilà arrivé à l'artiste non bozwa ete c'est bon sois calme l'artiste pema bokotanda par respect totika dola leka na ye merci beaucoup bokotanda on vous signale que l'artiste est là chez Maman Kalonga ndeko divine aza mwasi ya décor aza ndeko ya dola bayebisi tobandi okende babi naso bana na Saint Gabriel le temps tokomi na 4e mairie babi na biso toza so na Saint Gabriel te tokóma Saint Joseph biso tokomi na Saint Joseph bayebisi biso bakomi na te tobengi bayebi oyela na biso na 13e mairie na commune mpo kuna mobulu esalami makasi mobulu par rapport à nini bon balobi ka oyo bango bakoloba so moto akufi makambo balobaka balobi ka nde bakoloba famille ya mwasi batomboki famille ya mobali mpe fo batomboka ti bino kaka te botomboka po biso tobali na bango baye bitumba bazokisi bato basali oyo bakokosala na babutu wana biso totamboli su butu mpona kokende bakimi na ebembe tozela ngo na Saint Joseph baye te babi na biso soki baza na mabanga tokomi mpe na mabanga mpe baza te me bato baa na acte de décès ezalaki na maboko ya donc tolobaki na maboko na biso eyi kosalaki tokomi wana mpe bapesi biso baelema bapolisier bazalaki wana babi na biso bapolisier aa te fo ya kapela komi kuna tosoli na bango lokola mpe komi makambo kaka ya bakonzi bakoti yango bon motu moko asu na possession ya matanga ya ebembe o te na minute oyo efuma nyonso elobama esalama après toyeba ndenge okuna parce que esenga biso kaka tosala réunion toyeba parce que ntango yo oyaka oye koakize motu osalaki boye
carrément directement et ça faux. Pourquoi? Parce que non, tout ça les réunions, tout le monde a cette version vraie et ça mobile. Vous voyez. Jusqu'à la paix, à l'obino et l'autre. Mais arrivé n'est qu'à yango à Isiko. Donc le temps Mama Kalunga au Solana la star. Nde ba makamu susu suite ndenge ba famille trouble ezali, l'incompréhension règne et parce que ezali moko ezala kan ba dola ezala kan ba maman donc bango nyonso ba ozala na confusion bango nyonso ba ozala na confusion. Mais maman Jolie, on a appris que famille à moi si ba fundi dola star na maison communale ya Lemba. Est-ce que c'est vrai aussi? Ah oui, hein, ba fundi bon. Aolukaka ba raison na maon na place à fond mi liba les amants ba famille le quoi ça maki na famille fallait d'abord qu'on va dans la famille so na famille boyo kantende bo mema na l'état maintenant on vient bo bani na l'état si maboya na famille comment ba incompréhension ba nous a siko mukumba o ekweli na makolo Mama Kalunga na ebité do la za humoriste beaucoup associé ba comédien ba soutenir obsèque ou bien ezaka likamuna yo moka na famille adola waza humoriste aza comédien azaka humoriste déjà na kati ya comédie ouais aza artiste a jouer na bino pe a jouer na biso to jouaka nyonso to jouer ya jouer on to jouer chez Coco mona qui était na kati ah oui aza comédien aza artiste donc ba artiste nyonso ali ko soutenir dola aye na ye to na porte okangela mutu te. Pas seulement l'artiste et Moutounion, parce qu'il attend un mawa, bakangela batu porte. C'est ça. Pas joli. Il va y aller là, normalement, failli réunir ça en attend. Mais réunir ça la mité. Nangam nabino ba comédien, ba artiste et mon canabiso. Est-ce que déjà moi groupe ça la mité pour te dire comme d'habitude, sur besoin de moi matanga, tout moi fait déjà réunir ça par rapport au programme et puis ça m'a na famille. Le coup la réunion de la famille salamina nte réunion ba comédie au sein maintenant ah oui ça merci beaucoup Mama Kalunga et puis bobo ça na te o akufa za moi si à comédie les comédien tinta akufi moi si alors pour l'instant matanga ils ont un lieu fixé hein non tout ça les réunions c'est les réunions alors mesdames et messieurs je pense que c'était important to ya na source parce que tout à qui na ba photo na commune comment est-ce que Mama Kalunga na mobali ne bazaki wana pona ko encadrer les jeunes mariés souhaitaki ke ba vivre ensemble ba botabana ba consommer libala na bango mais Dieu a décidé autrement to ba liwe za secret nzambe bon toutefois o ekomi et surprendre biso ba humain mais tozo landela to koyeba famille lobinini belle famille lobinini ba parents bazana bango na problème té bazaka ko accompagner pe ko assister. Moi, na bango atika lido la star. C'est choquant, c'est douloureux. Mais nous sommes là aussi avec la presse. Où ils sont responsables. Donc, on assiste à Mama Kalunga ti Marameko Manasuka. Pour l'instant, les deux familles, confusion totale. Ce n'est que normal. Parce que Mama Koufaïka hier na Boutou. N'est aussi une information. Azaki Benandaku, Akoui, Akoufi, ba réanimé, Simbite. Donc, atiki peta testament, teta le bamote Makalunga. Oh, non. Et le côté. Est-ce que vous occupez mon temps? Il y a beaucoup de famille à moi aussi, bien que moi, des heures des alliés. Mambo sama ina butu, bino bogomi na tongo. Biso to longo na mort na ba presque 2 heures. Presque 2 heures tout le. Donc banda to la muka kiti tongo. Il faut to kutana na ndiboso na omoni. Faut zana likambo kendo lo bato ke na famille yango. Donc il fallait biso to avec na réunion na fallait to za na réunion na neve mais réunion salamité. Parce que to me mama ramni na kati ya famille wana. To wana on a likambo memate. Toutefois le kwa nzoto comme na mambo wa l'état. Do la star aye ngana bine na osola na na obinga pai azoya to sola le kwa papa na bango avanda kaza papa na do. Papa bango le kwa zana to sola po fo biso to keneka na famille wana. Que ça soit makamuni peu importe forme ya makamuni neni bon mais il faut qu'à to fan il faut tous voir solution terrain d'entente pour muto akundama bakunda mutu na morgue te il faut qu'à muto azonga na mabele côté nzoto mutaki donc il faut qu'à to solo là
nyonso eleka na lisolo nde bokozwa baprogramme mosusu. Makalunga, quels sont les souvenirs regardés na maman akufi mwana yo Frida? Mais aza mwana na nga souvenir ya mama na mwana ya ndenge déjà tout ça en bon terme mwana na nga na yo sabino ke mardi na butu tokaboni ba minuit tout ça un programme na bango jeudi ba ete toyebeke lobi vendredi ba oya dès lobi vendredi on tozui message oui vous allez bien marmon so bien sans problème maman est-ce que de Frida bondo capé peut-être des aramos santé peut-être bande ko déranger tout mon malaise ezalaki ya maladi nde tokite maladi na kisasa na biso ezali okoka no mwanzo tono bien te omeliki cecile nango ozui traitement leki nango comme ba maladi nyonso ya mutu nyonso esalaka mutu nyonso nde pe bino bozawa bino mbale boyoka pe fièvre donc maladi o ya bela yango wana ya te ke o mutu moko belaka ata maladi moko boyo ezake lobi ko boma e ka presque non voilà moi joli oza artiste et comédien oh ça appelle mon salon bien to yebaka chaque fois ce qui comme ko na katamboka na katangam de bino plutôt ba ndiko ba loba o il faut ba loba sacrifice ba sacrifice ba kisi bien que bo ça rappelle ba to ya mambo na te biso to za na bino to yebi s'il faut un message ya repesa na ba ndiko par rapport à la rumeur qui circuler sur la toile dans les réseaux sociaux makalo o azolo ba mabia koba bibi écoute bibi azo sama mabia koba na mabe yo peksa mutu ana yo botaye mutu mususu aza liloba na oloba fwa loba ngo soka lobia ona nuté ezaka na kati esimba te fwe bima donc o azolo ba mabia koba na oloba mabe parce que mutu azolo ba seka za na preuve et puis olobela onka na réseau benga etelemse wana loba aweba solo kwa oloba te omona donc yo mtu solo ba mabe koba na oloba mabe yo mtu wana ba rumeur uza na ba version vraie loba mais obiso to yebi ke mutu wana ninga kufi biso pe to kufa yo pe mutu wana ba rumeur peut-être liwana okutu mona te donc o azo sama ba koba na sama be un message on peut ça ba comédien nyonso to kufi ala mosi ya comédien c'est un message on peut ça to le ligne nini bandiko boza kusana ba musala moko balela ya bango ndiko mosi de la kufeli moisi donc tout ça passe likambo ko digérer yango en tout cas mutu musomo no yebi no mutu te bino quand même boyebi de la star aza komite na bino ase pelsa bino mambo ya zwi lelo to monango mutu akoko loba mais ozwi choc ya obimisa na âge adola obimisi ba mokangisi ba effort fourni ozwi mbongo mo bokangisi obali mwasi ngo bali azate akufi otikali nelo mo ya makasi na mutema après ba message mo bo so ba ne okota tie innocent tie pour rien peut-être na liwa mutuana donc allez-y comprendre donc deux ans matin. Merci. Voilà, merci. C'était la Mama Kalunga, notre actrice. José Baïla. Najo solaka na bana na ngai. Bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko jo ko mate. Baza na mboka ni. Baza na France, mususa za na Belgique. E ko makate. Oh, mais baza ni kuyiba. Ah na embe na robi na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bangu baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale. Tata na ngai JB Service merci. Ta biloko na ngai. Obandenge bana batindaki. Ndenge ko biloko. Ekomi. Ndenge kanisa ki loza mondele. José Baïla, aza mundele te. Aza kaka congolais lokola yo na ngai. Na yimisaki yo, JB Service eza esika ya kubunga te. Na France eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubenga yango wana. Uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzil. Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kaka bui mbala moko JB Service epai ya José Baïla. En plus
eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marie-Jeanne ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même voire même na Lubumbashi ziba service bozala na agence moko ya si ebokakasi soki kaka na ngambo braza tala braza Pointe Noire ziba service ezalakuna ezali soki baneke angolais ezali te nanga angolais zibe service ekale eza musike Internet de ST officiel et puis on a différentes chaînes bazar CPR promo, on a de côté équilibre et puis Seigneur Diazo. En tout cas, merci beaucoup de la fidélité qu'on fait au PS Rabiso. Oui, très bien qu'il y ait bon à Sangomara, Yamawa plutôt. Nous avons un artiste, nous avons un artiste à CPS Rabino. Moi, je suis un Kabiso. Et tu apprendre qui est à Tikibiso. Après 5 jours, il y a un mariage na bango. Et les lundés, à Okokisabongo, une semaine, il y a un mariage. Tout d'abord, on a l'idée à Pomba, on peut tourner un peu. Par rapport à Mambebanet, tout d'abord, il y a un mariage. Et puis, l'obinakata morgue, tu apprendre qui est. Moi, je discute, moi, je suis de Salamaki. Tu es vrai ou faux. Et puis, tu es cause, il y a moi aussi, artiste, et moi, on a besoin de la star, tout ça. Tu as l'idée à Pomba. Bonjour, leader. Bonjour, grand journaliste. Mes condoléances. Hein? Merci vraiment. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Oh, ils ont des rumeurs, ils ont des buzz. Oh, ils ont des internet, il y a moins de la star. Ouais, ils ont vrai. Ils ont buzz. Ils ont vrai que Frida Tikibiso. Donc Frida Tikibiso. On a eu information, on a joué en lobby à 22h. Madame Moutao Benganga. Momi Nanga Benga, Abenga, mon leader, Mamlazo, ils ont solo Ngabinin. Oh, Frida Daye. Frida Daye, ah, Nakati. Namona boy dauphin pe mbula matadi ya benganga o leader comment na mbangu na ni na sembe na madame ayeko apprendre ngake Frida moi ça dola adaye après quelques minutes dauphin pa benga lisusu abi leader comme siko show na Saint Gabriel moi si ya dola akufi alors na bukana ete na ju moto na tena kinkole na ju moto ya mbangu Nous avons Saint Gabriel, na Lemba terminus. Nous avons déjà ballon déjà corps, na coûté moi bitumba pe zale wana dans trouble il y a mal. On a beaucoup de bleu comme ce Boukani wana. Donc nous avons eu information banane ba sécurité wana nde ba ko expliquer nga ndeli ne événement zale la ki nde ba yaki na corps. Après moi quelques minutes non solo na benga mabanza yankepe moyiba leki na moto ale ababolinga chombo donc bozana matanga ba hibio su chombo donc passe likola passe donc na biso mawa plein mawa na bike mokile kolo bebele mais toutefois makambo tweza na maboko ya Nzambe donc na bike ba ofinga déjà biso ba artiste ba zolo ba déjà n'importe quoi ba koloba mais tout ça ba innocent. Donc innocence na biso na maboko ya Nzambe mutaye bien que tu ba innocent. Mais famille ya maman Frida ba ko demander c'est mambe belé to moni ba live na ba réseaux sociaux sur ba TikTok. Ba bi que do la star beta ki mwasi na ye yango memi na liwa. Nani yango azala itango do la star beta yi mwasi. A obetele pe la problème nini. A obetele moi ça sala nini pour do la star beta. Non. Abeta mwasi abuka mwasi lo boka buka mwasi kingo asala ba tutu ba lo ba bongo OK. Les gens mensonges batika biloko wana et réellement ils ont que soki moto adaye au monde ki baba ba les zones di mo ya pas bateau asali bo comprendre donc pour nanga ils ont mensonge donc même yo soki problème ko ilelo lokoza aux africains aux noirs ba collabore na yo batu mususu ba pembeni ba utaka ba message mo vous allera sengeli ba lobaka po batambusa liwa moto ani za ndenga mabe. Comprendre d'autres parts bazol ba bongo ba bomela pe moninga carrière ozomona or que la minute so mutaza dans souci mo ya usara tenda za bongo ozo comprendre do la tambola donc ozolanda biso muto okanga kange pas on dimate ke momina ko dai comprendre
Mais Barimer au circulé, tu vas au Coralio, tu vas au monde un peu louche. Après 5 jours de mariage, les deux pomba, au père de moi aussi. Bon. Au monde en louche pour toi bata mokil. Il y a pas de bateau à bali moi si lelo, bakira na salle. Moi c'est pas vandi, sur place moi ça koufa kei. Pourquoi qu'on soit liwa mko na ngoza nzambe? Vous comprenez? Liwa ma nzambe, ya teke muta mokili, ya sala beauté, ma moza maboko nzambe. Donc nzambe muta yebi vérité tout. Donc ngai na mona place do la beta moi c'était papa. So beta moi ça on serait do la muta olexa moi si bien ko moi si on sait que ba beti ba 7 ans, ceux qui ba 16 ans, ba ou mérite. Il fallait pas bomber dans la débit. Et bon c'est quoi? Parce que ça ba combat, ndenge ba famille, to kana ndenge na mino musala pe. Ah. Je manque les mots, on a évité tous les déplacements, on a évité. Mais pour l'instant, supposons que nous avons ma mouté ma boka nzambe. Mon ba la tsomi sunzamba isu ba pe so miso mona ndenge. O mona deuxième et pa o mona muto azo dayo mona liwe wuti place. Wa se connaître comprendre. Mais le roi c'est quand on est moka camouflango. Na bino ba artiste c'est ça mama boy comme les bino. Au gros le bandit ciné. Bon, tous en a souci kaka, marambo e comme la mutu. Comprendre. Donc il faut aller mutu. Moninga na perdre petit frère, na perdre grande sœur, na perdre maman. Comprendre. Na perdre lifanto. Nga na nisma 4 bibembe. Tan. Donc so mutai makamuto bara l'idée mta sala mambo na ok nzambe. On comprend. Mais go pas autant coup fait. Pourquoi pas bolo bon go pe go adame moi sinaye. Mais biso na Congo wande to lingo matcha show ya iloko moko boy. OK la minute to ba tout ngana bino ba chroniqueur, ba chroniqueuse, ba fanatique, ba tout ba linga ba artiste, même ba musicien. To ba tout monde na minute pour consoler muto akufeli. Pour biso to na souci pour tant to dama to ça na bino na fait to lié to bini. Alors, ce qu'on va apprendre, ok, mouton bolé là qui est saini na daï. Zomo, sois pas derrière qui a moi n'engage la bien. Zomo. Faites les grands de nous tout d'abord. Faites ça, il y a mal, il y a sararaté, tout lié. Les familles bazaki content, bazaki n'est c'est normal, n'engage la gâteau, on va mésentendre. En profondeur. Oui, à profondeur. Ceux qui famille à moi si bien, mobile pas problème. Ou on a bien outil. D'accord. Ceux qui ont bon aussi na fête fallait baswana tout le monde a deux familles ba yo karaté na likambo ndenge ko to comprendre que deux familles ndé ba bendi problème mais na fête tout le monde a une ambiance na éviter ceux qui ba problème caché pesali na éviter pour le bien mort et bitumbe zala qui est entre les deux familles hein ouais na yo ka ngo ngasko na boya ko kokoma na morgue pour ba explique ba sécurité wana ba pexenga pe déjà mère pas madame a pexenga pe la koma kuna na morgue pour ba pexenga trouble bané déjà ah na morgue kuna pe bitumbe kozala kaka na mo bazoki baning ba ya musu bazoki soki misu ba betre ba chervo kingo pourquoi muta daye mais o bobeti pe chervo soka daye problème comme double donc nzamba zora le kumu moli moni pe mana kimia to robo sanete o ezara passe ta la o to mona passe za ke moninga kufeli yon to la douleur mais a ucho bala momi alors ce que asena ba dépense te belle pour un mariage na allez moi ça confisque ko kunda li sous matanga li sous double dépense do ya osaka na route donc triple dépense mais ce que choc o muta ovana na choc et aussi la degré nini muto zo attend sur na ba téléphone ko biso yambate hein a yambate choc eza makasi a on dit maté pe lifanto faut pas ça lifanto na ba botité na noté faut pas ça lifanto comprendre non moi ça coufle moi là na kati ya libu na ba lifanto fallait ba bota fallait ba bota nga besoin ya venir ya lobby fallait ba bota comprendre fallait pe nzamba tikela momi anga tikela moi ngata moi temps abi bon au botina no après na récupérer mais ya boye donc na bisio eza eloko moko tikela biso sur la miteme rolongwa te même do la wana na ndimite ka vanda boye azwa moi si les affaires. Voilà, les affaires, tous les bureaux, tous abonnés dans Matanga, tous rappelés, tous abonnés dans Lemba, nous sommes à Lemba, la résidence de Maman Kalunga. Après, il paraît là-bas. Maman Kalunga, là, paille. On est paré là-bas, on va simbaguer du bas là-bas. Donc, Sangwezali, en Ouana. Batubabo, ça n'a pété que le 21 septembre, scène musicale. Bao yoka Richie Watanabe, bao yoka Toto Ringo Moto na Tembe, bao yoka ba chanson kitoko.
Donc merci vraiment héritier. Tozala wana biso nyonso na scène musicale. Tozala wana biso nyonso tout, mais to sur appel likambo ya matanga bino ba artiste. Bo milengela déjà ndenge nini na affaire on a likambo ekoyeli bino déjà. En tout cas ça déjà non comme d'habitude. Na luti yango mona ki to na makalunga ya joli nde to solo makambo ngo. Ponga message za lobi, les non est-ce que to vanda to yeba ndenge nini to sala nde to transmettre message na batu nyonso. Na groupe ya WhatsApp pende to fungula pona batu nyonso bana besoin mo contribution mo nini nde mamutela mabonga makalunga. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la famille, on va la famille à moi, pour famille à moi bana kanda no ba artiste on fait ba moni bino pomba no da ba roli ayo. Message na famille à moi. Na biki bana passe mais ba supporter kaka ba supporter pe biso. Eza biso mto sa likambo anti to yebi yango pété. So iko condamner ba condamner na nzambe. Donc muto ba condamner o ba simba ba nzete ba chèvre ba beta na nzambe na liwa. Comprendre? Pour liwa ko kota. Na longa mona liwa. Donc ba condamner nzambe biso ba ngani to ba innocent. Donc OK. Mais na osenga matangeli kaka malamu. Pour choquer longwa te. Merci vraiment.